Kuzu. Oui, bien orchestre nani ya frère nanga ça combien de temps? Et ça lit 4 ans. Si orchestre bien affilié ça lit 10 mois. Somme dans le orchestre ça lit 4 mois pour y a orchestre ça lit 10 mois, c'est qu'à raisonner bien. Bango pe ba mona ke bien affilié mamni azo ça na mukili. Baza ba aveugle te, baza ba sourd te. Il voit. Nani vraiment mukuse boye. Il est sale aussi, très sale. Un très sale garçon. Na mona ga jour mon nga na filmé. Il y a un message, il y a une menace de la part de Ibrator, on a lobby on le na TV. Na ba message na na capturé en awa. Na so ba muto na je voulais au fin nga na niveau ya je vous dis déjà te. So batangi 5 porte-parole na Kisasa, moi je suis parmi. Mais muto na ba to yebiti so na nani. Abimisa déjà album et betati. Oza na succès te mon frère, oza na chance te na oza donc oza le côté rosala parce que oza distrait. Alors arrêtez yaro tanga kombo nanga tout temps parce que yebi ngala makila bolo so tanga kombo nango s'enfoncer tire aussi là. Vous comprenez? Bonjour, bonjour, Nabalandino, sa vérité universelle. Hein? Très à l'aise de vous retrouver quand on a 4 vérité universelle, quand on est Sabino. Vérité universelle, les alarcades, toujours on a pour la information réelle, vérité. Quand on est Sabino, très à l'aise de vous retrouver encore dans l'émission, les news de Joyce. Hein? Les news de Joyce, on a pour nous Elixara News à Tamo, côté dans Onyo, c'est bien news. Tout y a un cas pour nous l'examiner, qui tout ça là, toujours ça en abisso. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, hein? Babi, Osemine Énergie, caméraman, en caméraman privé je passe je dis bonjour à toi Christian paparazzi d'Afrique de bon horizon place aux alliés tu nous manqué vraiment ma casse. Je dis bonjour à mon bon maître John Moté, ma maman Micheline, la queen mad, la reine mère. Et la grande maman Micheline et Abisso et puis ça se je dis bonjour à ma copine Nanganya Salingamini, Divine Kavir à la maman de Manuela, Rit Omoti, Babi Linda Barbie Noire, Babi moi ça moulay Mbinga, Babi Azaraka moi que ça Linda Barbie Noire. Je dis bonjour à toi Laomi Bekang à porte-monnaie magique Babi Aye Bimsaka euro dollar et bimate kuna. Je dis bonjour Nabino Nyos Bolingra vraiment ba fanatique nanga. Je dis bonjour Bananyos au monde entier vraiment Bolingra Joyce Tumba vraiment dit Benjamin de la presse. Bonjour vraiment place vous avez une question na kiti na terrain na kaka osala la bino musala lelo na émission na bino le news de Joyce Toyabi. Premièrement d'abord toza na matete awa to na base ya bina filé dans la matete to na base ya bina filé parce que bino mo boyebi à propos ya ba news zo le canyon na terrain à propos ya ba discuter zo le carrément na ba YouTube to bité to lexango bongote il faut vraiment to kita tout ça vraiment ça na biso hein il faut ko yeba to za kilo bina je vouli lelo Toyo yambela bino pe moko ya bino awa pona royeba vérité et bima ou apikane na bakaji Osemine fongola vraiment caméra déjà na yamba invité na ça sera déjà bien hein? Bonjour Joyce Tumba. Bonne santé. Oui ça va. Balboso to yambio na les news de Joyce koki d'abord ko se présenter na ba fan na ba abonné nyo sa vérité universelle bako. Donc on a pas si abonné tout bazo la nabiso donc partout où vous nous suivez en ce moment. Donc moi c'est Marco Mopandi Sango et on a porte-parole de Binafilé. Donc pour na ba ebingaité donc on a Marco Mopandi Sango na bino yeyo voilà. Ok, Marco Mopandi Sango kande tolobaka kande zalaka Marco Mopandi Sango toni bat ming balinga ba Marco Mopandi Sango abanda wapi parcours na ye. Ouais, Marco Mopandi Sango abandi musala oyo d'abord na JDT Moulopo papa Popi que je salue en passant. Ensuite na yo ya light music du maestro Fabregas que je salue en passant, il m'a appelé qui pena lumière lampada d'amukile balelo Marco Mopandi Sango. Après, naï ko travailler sur na frère nanga Ibrator Mpiana et lelo nazana bina filé l'élève du maître. Marco Mopandi Sango quand baba kayo vraiment zano Mopandi Sango mais ozape bilongwa parce que toyeba que zala bien na maestro ni ne sala que olongwa na Villanova. Ah bon, Villanova ils a famille bon donc pour les lots bateau banga grâce à Villanova et puis na maestro Fabregas et donc bah raison et ça qui na longwa light music ils a belé tellement donc ils a raba incompréhension ils a la place bateau vendre et ma bezanga té du coup moi na ça va détail et belé sur ce qui s'est passé parce que ça fait
déjà ba année belé donc mais bato ba ebake na passa ba bon moment na light music il y a Maestro Fabregas après na yo longwa pe ninge zala kaka ba circonstance sa vie moi ba mes ententes amike mais et ngai na Maestro Fabregas na tikala ozwa problème té directement na mais sauf que entre nous na ninga département entre nous na ninga département na biso na ninga boulot il y a eu des mésententes et puis il y a un peu salaki qui na longo mais ngana Maestro Fabregas il y a pas un problème, il n'y a pas donc microbéati. Mais là, comment qui là, Bokenda qui Bolanda qui important piano contre maître. Là, Bolanda qui en tout cas vis-à-vis à Nini, à Villanova, Bondo mon n'ake Bondo linga bolinga lisu sous Villanova te. Kolinga Villa. C'était quoi au fait pour na ba propos na bino banto zaka bien te. Wana Ibrator to ngai. Na bino ni sona kat potolo ba isa bino ni Bokenda ki ngambo Ibrator Bondo lo bisa sous Villanova te. Ibrator akendaki avant yo landi encore message donc nga naki tant ka na eu problème on après na yo rejoindre en tant que frère ngapé oyebi ya daki chef d'orchestre na biso dans les temps après donc nde balobarake et soso maele à lire à musique à lire rap pembena ndako donc ça là il na rejoindre frère nga mais et nga zalaki na problème na ba makambu na yo na te ya ko do kansa wana ya wi na light music parce que light music m'te comme ça ngaboy en fait Tomoni boké pas important piano qu'est-ce qui ne va pas parce que bolongwe lisusu quand on me ça repanza sango do yo so le kana ka opanzo longwe finalement on comprend plus parce que bovanda est bien parce que pas important bovanda est bien vous avez à l'aise ni les sel bino bon vie au fait ndako ba ya bande kona bino mususu parce que en tout cas apparemment aux autres tambolara na kata light music hein apparemment parce que l'air au longwe kuna otali susu kota bina filé pour kuti moi succès moi ni succès c'était succès comment passer succès hein peme na ya bina filé nini esali olongwa peme na Ibraton piana déjà pas Ibraton na longwe té Ibraton da frère nga ndenge moko na bina filé donc nous se rappeler sous basé ba futa biso na ma campagne pas Maestro Fabregas mais c'est des trous ba futa Ibra ba futa ngai ba futa bina filé bango tout ba frère nanga mais ça makambo c'est ça c'est vérité universelle mais apparemment yo zo loba bongo mais côté ya Ibraton ba loba bongo té ko na bino to bolongwe ba loba nini c'est bien on a na Kinshasa vérité faut bimana monoko non parce que bonne relation malamu te bonne vérité malamu te na bino to bolongwe pa Ibraton na baningo botiki kuna bwana ba fambiora na ba nani ba prof présent de là ba fambiora ba prof bangonde balongwe ngai naza mwana Maestro Fabregas jusque là na kata famille Ibra c'est mon frère Koni ne sa ki olongwa bon dis-nous la vérité ya na bino parce que déjà Ibraton na bina filé ba yokana te et comme obimatina ba TV et longo na YouTube ndeto message na eloko ango non ba yokana na bango ba ndeko donc yokana te c'est trop dur ezaka ke bato musu ba mal entouré bato musu pe na kata famille ba na ba comportement na bango oyo ego déranger pe ba parents il y a des koulou na kata famille il y a des impolis il y a des makambo belé na kata libota mais Maestro moi yebike moi na bina filar respect Marco arabe respect et Gina PMF respect Materazi bébé Bouchou Thierry Migler donc bango tout ba acoustique ayebi moko na moko bina filé na Ibraton donc il y a rien de spécial là on a ba crise à jalousie nani osala nani jalousie mais na bango mibale nana osala mninga jalousie oyala lobi azam ya oui ya ala ya qu'on a le point de binisi crise ya jalousie parce que biso ba pandisa ngoto yebi que rien ne marche parce que comme on a de connaître je vous lis à l'école émission na biso anan ala c'est un nakolobani ala garçon moko asala mamba sala on a ndeko nanga te parce que ngana da déjà master na été vous comprenez ngai soki na oswana soki na on a problème so na on a problème na ba Ibraton ba on ba collègue na ngai na on a problème na ba Materazi ba Thierry Migler na on a problème na ba acoustique 10 à match vous comprenez ba Gisclar Zanotti ba Seda Capo ya Mado bangonde na on a problème na bango je voulu na master na été tous à niveau mongoti la preuve année que ngana ya kokuta e pa Ibraton ba négliger pour nanga
ngana ki na londo ebiti na bosani passeport na pa nga like ça Ibrahim ta pesa nga visa wana ya tikala mais il y a comme directeur wana directeur à nini o ça directeur à nini comme directeur à marketing ya est-ce que you marketing so like sin ya osala marketing ani basala marketing a mututé basala marketing a produit bango bazana produit té basala marketing a nini bango pe babito bisa bino nzembo nino ekoleka nzembo na bango na banzembo na bino bozaka ote bokomi bango babita banzembo a JB yebite banzembo a JB papa chéri bata ba interprète ceux qui babimisi album et bima pe déjà album on peut bima Adjuma album bima déjà c'est pas censé bima déjà car comprenez que tout ça quand émission na biso na esa ki bino que j'aurais de vérité pas oui album manana ni joana comme nani oh ya ko loba loba ah comme nani mais comme nani te ngati na ngambo changer ye ba négliger ye alongwe akela yo l'air ye ba négliger j'ai voulu mettre on est toujours na kati orchestre nata ki négliger pourquoi ba mimaki ngola te tout na point ni okenda ki ngola te so la na tout na pe na ndeni yo kenda ngola te vous comprenez tout na ye so bokutani tuna ndeni makumo pandisango alobi boye ndeni yo kendaka ngola te oboyaka te ndeni niton mako azalaki azalaki directeur yo azalaki mutu normal tant ya longo nde yo komi directeur c'est-à-dire que toi niveau monté vous comprenez mais ezaka ke mutu mutu soka ye aloba ba PCP lito mais bato ba ota la biso ba yebi vérité jusqu'à présent tonto yeba obi olongwe te mais ni ne sale oyepa ya je te parce que Ibrator ada musicien ya Fabregas. Vous comprenez? Ngai na la porte-parole ya Fabregas. Bina filé ada musicien ya Fabregas. Donc na la ta famille. Tu se comprends? Oui, osé. Oui, makambo vraiment flou. Abi alongwete mais ni ne salut yo juste toni toyeba bon kolongwa c'est trop dire séparation et c'est là moment où oyepa ya bina filé en fait c'est quoi? Séparation exacte. Naye souffre pas frère nanga mususu. Alors aussi ça le changer sunda comme ça. Wana ndesko na longwe. Wana ndesko na longwe. Ouais hein bana monde dont bo landa biso bo comprendre déjà elobe na ye hein. Tuna ndenya kinangola te ba mema Marco oya leki. Yo na problème na je voulais. Tina problème te nga muninga nete. Omona nena ati. Na muninga nete. Bon oye pas ya bina filé. Au bandit musala na yo mouvement ezoleka nde nini la royaki c'était comment en fait ba yamba ko ndeni pa baninga oyo ya kokuta na kata mouvement ouais ba yamba nga bien amoni déjà administration na biso na moni Bertin Sasa directeur en marketing na biso ba directeur marketing ba boss ba véhiculer donc bon il boto azala na voiture te na ebita bino ko bokabole bo pesa vraiment mutu na bino orchestre vraiment ezaki nini baba ni fuga ezali bakabela ye fuga sika chasse vraiment bo sombi bokabeli mutu bo bino mo bozanga eza ba bien matériel eza nani mutongo si mutongo nani na bossa na commune Taboche na pesi masala nga Taboche mbote pe to rane na light music malga ndo beta te mutando beta taki mingi kenye na mbonda na pesi mbote muta beta ya mado abeta tengama abeta zigida. Bon, voilà, on a PC Mbote. Kitoko. En fait, deux fois, quand la bossa la séparation, et manque à binoter. De vendre des mobile, place où ils ont manqué, tout, place où il fallait aller dans la place. Il manque un petit lélo. Et à light music. Donc, pourquoi il va souvenir ni à malam ou yo garda pour la light music? Les belé, déjà, combo, on a un le mon pandis, au monde entier, bien, on a un combo, donc États-Unis, Canada, Londres, Paris, Bruxelles, Suisse. Donc, nous sommes bien, comme pandis, donc, déjà, souvenir, et puis, light music est fondé là, ba porte belé, malgré na longwa, mais na tika na ba relation belé, na tika na ba Adrien Moukia, de autres tika biso. Suite à coronavirus, vient dans Adrien Moukia dit famille Mobimba Moukia dit en tout cas tous de cœur. Donc light music est fondé là, va porter belé, l'accent il va Ben Willy les Gabonais, light music est donc na mamsu na rolo ba on arrêté. Bah makamso ndolo wango ate, okomi pas bien affilé, mais obi makambo ezoleka. À propos coronavirus té makambo ezoleka à propos ko yana bino na kati ya et pas bien affilé en tout cas et puis si
division sous ma casse entre ndeko nae bina filé entre ndeko nae hein baba piana il boit ton piana et puis c'est vraiment mais c'est l'interprète mabe parce que boza to bi que biso to sala la bando biso to makambo zo le ka vraiment na minute conseil ni d'abord couper ça bango mibale pour biso to be bango mibale placement quoi moi mes a douté na parce que déjà premier zaté ils a crise à jalousie moninga zui yo siliki sikoze la mabe nini o bino bozo mona na kana oyo komi mabe ni bo mona mutu soka lobi aza bina fila baraza élève du maître important bien na lobakaza contre-maître parce que mabe ni bo mona na entre na bango mibale wana parce que mabe bango mibale en fait mabe zo uta wana mutu alobi aza na élève du maître na mutu alobi contre-maître bazo kanate pourquoi mais eza nini mutu ada contre-maître nasi bato batanga baza mutu ada contre-maître eza mutu anoki macour au moins so kimaka cour à maths so moni la prof maths akoti bo botch oya bibi na filende mutu ando kima abando kima nini ando kima cour au moins des résultats lelo la musique du peuple les oloba comporter que toi kana kata émission na biso vraiment na beki eza vérité universelle na lobaka ba vérité ba lobi kuna bayembaka te bango bagangaka okosalela bango musala ya nzembo nini ozemi une énergie okana baki ni noloba toloba vraiment ba vérité kuna bango place okomi bayembaka te bagangaka siko okosala musala na nini po kuna bagangaka kaka place oza bayembaka te par rapport que outi place eza ke cours de chant ezalaka makasi bayembaka fort kuna biso yembaka fort blague te yembaka fort appelez les grands chanteurs sans œuvre mais appelez l'élève du maître un petit chanteur avec ses œuvres appelez les grands chanteurs sans œuvre sans chanson appelez l'élève du maître un petit chanteur avec ses chansons. Ok, tout sur la nzembo na bino ya corona utaki obima to moni pe mozaka artiste kona kata studio comment déjà makambo ezoleka très bien to lingai déjà na mois d'avril là to boaka double single ou ko annoncer album na biso positionnement bima na 2 volumes premier volume normalement faisait disponible dans mois de mai et puis dès que tu as lancé premier volume tu annoncé à quand la sortie y a deuxième volume donc Batba Zelango et Moussala est avancé déjà presque 75% mais suite il y a pandémie où ils ont paralysé Mokili Mobimba on a tout arrêté et mais il a fallu tout Chanzembo moko ou eko il y a peu bateau eko édifier bateau par rapport il y a actualité zoleka au monde ba musicien il y a un monde qui coronavirus et ça la paix que ba musicien na biso sika ba fambiora ba professeur et puis na ba massa mususu ba alpa ba miché ba Mbappé et puis lui mon l'élève du maître pour na ko édifier masse ba se protéger ba sokola maboko ba lata ba cache-nez ba masque ba et tout donc ba bilo qu'on a tout mais positionnement c'est pour très bientôt. Donc bisona to bimicité mais l'album au bolo kanisa donc l'album et bima déjà kala mais ya ba bozi la kaka ya do batika bimisa déjà oui album na bango bima déjà wana nde mtu apprendre nga parce que nga na yeba kité mo ba benga rumba gospel et dans l'album ni en tout cas hein, comprenez maman makambo bango babi album na bango no Eza banzembo nyoso no ebimate. Ah mais ndambo ebima déjà. Ndambo za terrezo beta wana ba bango pona bango erata te ezwa po to mona pe ba rumba la bango batu ba don de Dieu hein ezara don de Dieu. Don de Dieu to don de Dieu. Don de Dieu beta ka rumba gospel ezara na ba benga ngonini ezara vraiment na mate ya bien. Ezara na mate ya bien na kati par rapport que mona mboka na biso pe côté musu totalara to elitoi. Bango babi bango bazana litoi ya koyemba babelo koyemba meza litoi bino boyemba te bino boganga ka koyeba koyemba oui oyebi koyemba mais oyemba nini oyembi da nini depuis longwa oyemba nini oyembi rien oze le côté oza musicien bayeba ka na ba œuvre bayeba musicien ba œuvre o bando na yemba ka fort oyemba ka fort c'est bon yemba kasi
Wansi rumba gospel eza na kibwisa mpimpa te. Wansi nini babenga nini. Générique master na ngai Stade Mayor. Ata ekomi kilolo lenge nini. Toko mimango Stade Mayor mtaboka mikolo za pa bina file. Stade Mayor mtaboka générique wana. Yo wansi za générique kibwisa mpimpa. Abi aboka força yekuta za na ye titulaire azaki ne titulaire te. Ndeni bokozwa titulaire te bo pese générique mobima ba titulaire ba boaki te bo pese titulaire te. Babi pe ba musicien bokena mo baza mo pe ba musicien deuxième groupe. Baza mo ya premier groupe te et que soit bon pe te. Bah on se commise à premier groupe à la pipo, premier groupe on a deuxième groupe et là où pipo baye maraté. Ok ça va rap, beaucoup répéter ba rap, tara beaucoup répéter rap. Comprends que mo pandisa to ça na mo pandisa mon émission hein bah azo c'est réservé nazo boyo lo bani ba vérité belé a lo baka o eza que a lo bani le non lo ba parce que na moi laisser aller les gars moi trop ba lo ba to ta la bango to bani hein frère to bani to se respecter ngala garçon moro na kenda banchi ka par mama musique na kenda banchi bani muto sala pas bien licencié yo mto ba yo mo na licencié na licencié te so ba lo bo comprendre que ya licencié te ozo comprendre tant mto lo ba ke ba beta banzemba ngo beta wapi so le et là batu musu ba yebi muto wana te ozo comprendre muto wana ozo tanga musicien na ye wana boko bando tuna batu musu aba yebi na bango ete ba yebi te ka sala la musique. Un leader a ça jamais vidéo direct na Facebook 3 heures dit on a 31 vies, c'est pas un leader ngama ko on pense on a démarré direct au mon film. Je comprends. Tout le bon. Toi quand la carte il y a vérité universelle, vous comprenez que la vérité Marco a aussi réservé naé. Azo boya na vraiment roloba makam so non Marco tonto eba. Bino yonde mutokenda ki et pas ya binafilé ou bien binafilé ndeyaki envers yo. On y a ba secret de polichinelle. Secret de polichinelle donc na ko dévoilant on. Non c'est parce que bisola to kakango bima ki babi que binafilé azui ba musicien ya Ibraton Piana. Bo kende lo quoi nombre de 4. On voulait demander est-ce que yeba ki que là okendaki ou ceux qui yonde mutokenda ki pas binafilé ou bien binafilé ndeyaki envers yo ou bien yonde mutobetela ki 3 master o batika ki lisolo obendi bongo pe na ninga kuzu. Oui bien orchestre nani ya frère na nga wana ça combien de temps? Et ça li 4 ans. Si orchestre binafilé ça li 10 mois. Somme dans le orchestre ça li 4 mois pour y na orchestre ça li 10 mois, c'est qu'à raisonner bien. A raisonner fort. Donc je demandais aux gens qui réponse te question nanga ezali que l'air yo longwe. Yonde mto eko betela 3 master o bazaki mpandi que to panja sango bo pusana ou bien yonde mto zala ou bien antombote donc ya ko assister nga lelo. Bango pe ba mona ke bina filé mamni azo sala na mukili. Baza ba aveugle te, baza ba sourd te. Ivoyi. Ba mona ka ba bongo ba misien ba mona ka. Abi ke mako mpandi sango yo pento zana bina filé fo banga. Po mko yo po kendo kesa msoro benda su mo 3 na po do yo kinda na 3 seke yonde mto betela ba ninga cop ke boya nga na zina nga tenka koto ba kabenga po ba bibe ba kuna pe place OK ba bibi na ba enveloppe so ba futi bino leur au fongola ba $10 na 4 mais non vous allez vous retrouver comment pour place ezaki ta mso bando zo ba salaire à bien mais ba bi place bo komi bo zo ba $10 ça zaki na zo salaire à bien nini to betaka date to betaka concert te to beto répétera ba rap non zo non et pas ya Ibraton Piana et pas Ibraton Piana. Combien de concerts au yo na 4 ans na nyoso? Ne t'en fais pas chérie. On a concert à combien? Oui bien, bah bonne les vérité universelle ba fan nanga vraiment pour comprendre que. Tu as fait micro pour vérité. Kuna bobeti déjà combien de concerts? 59 concerts. Et pas ya Bina filé puis ba. Non, Nabi et pas nani. Ibrator. Kuna to beta ba concert te to répétera ndé ba rap. Bobeta na ville non, bobeta na ville. Na ville wapi? Ça le bando ça c'est showbiz hein. Showbiz. Papa chéri, voilà papa chéri. Na pesi. Concert biso se mona na ba TV na ba réseaux sociaux, yé moko nde mutazaki. Chante JB Piana. Kasi honorer papa chéri. Oui, ma banzemba ba tout. Boya obeta concert ya yé, obeta banzemba na obeta nini.
qu'on orchestre au Kotibabi 59 concerts wana botanga ba place bobeta poti siko bato belé ba on dit maté eza 59 concerts donc plus de 59 matanga Evelyne des concerts pour bobeta pe na matanga Evelyne bo content on peut le quoi concert ti wana to compter wana to yo lela musicien lela na loembo na concert on ya ni na monaki mutu mo ya Ibra na nani soki alors so nani soki message so nani vraiment mukuse boye il est sale aussi très sale un très sale garçon na monaka un jour mon nga na filmer donc mais bando boaka e pour président na bino ndo boaka e bina filé bando boaka e je voulais tellement kazana azan je voulais na succès belé ngona bina filé bando boaka na podium na matanga na succès té bongo ya ozo succès wapi musicien na ya na succès té ada na nzembo té bato ba yebiete siko yé moko siko na succès wapi na pesi Biki Larson depuis Brazzaville mbota ebsa ngabi Marco au sali bien non longo na ba aventure exactement ba aventure place aux acquis dans aventure oui c'est des aventures tobeta raté tobeta ba rap nani vers mala soirée chemise nous sommes déjà liputa soirée cinglé soirée Lacoste tiens comme un salon excusez-moi salon sous-vêtements nini soirée kilote siko tala makolo bato wala taba kilote mawa ok c'est bon to comment que malem na suka émission na biso quand tozoloba Marco Mopandisango ni na suka est-ce que beaucoup message à suka ezali que non question à suka va to comme un message à suka Bokoko bongisate ça fait kuno umeli place au côté ba on est tombali baza bandeko au lieu boswana kaboé bozo les kanaba TV tout la question réponse et tout Bokoko bongisate parce que yo lobi na bien que ozana ya je oza camarade je voulais bon ba collègue non wana mi balé kimia moi bendan connaît ça bien esprit mou peut toujours des fabo lobaka ouais l'élève du maître ani la problème t'es sauf que bisope toi zo baté toi pe ba yuma te so tche mundu ki ngabe na ocha vous comprendre depuis na longwa ça fait pratiquement 3 mois na tolérera ma bébélé na tala rabat nso bazo lo ba n'importe quoi j'ai même eu ba message ya ba menace de la part de Ibrator na lobby on le na TV na ba message na na capturant awa na zo ba menace vous comprendre na loba elo côté na tikala ko loba on pe na TV te mais na moni comme koma exagération biso to doit maïs au Fabregas te père na biso ke so loba o salele nzembo finga mwana batu batala on a misu so meki ozwa pena maram na obuka na ti okutana na ba nerombung lo bino ba ben poli boyeba ozo comprendre on a toléré mais toza batu toi na mikolo batala biso ba ya Willy Musheni batu belé batala biso mikolo des responsables tant on doit tout le temps ko inciter biso toi bazo baté to bandotala je comprendre ngana yego ngana fingi pepti mais nazo lo bande kana cheka ba point sur les i muto tinara je voulais au fin ngana naza niveau ya je voulais déjà té so batangi 5 porte-parole na kisasa moi je suis parmi mais muto na batu ba yebiti so da nani so da ouais on comprend identité ni bato habité musicien na épée azane na succès té abimisa déjà album et betati oza na succès té mon frère oza na chance té na oza donc ouais le côté rosala parce que oza distrait mal entouré alors arrêtez yaro tanga kombo nanga tout temps parce que yebi ngala makila bolo so tanga kombo nango s'enfoncer tire aussi là vous comprenez so tanga kombo nanga tire aussi là parce que ngala sala et belé na orchestre ana ngala tika ba relation oyo bango ba robenga ba $800 mais bango ba na relation te o ba pesa nga Marco na robenga leo na zata $20 bobenga ilus ntumbu ti lelo oyebi ke na ro fina ozo comprendre bobenga ba ilus ntumbu ti lelo bobenga ba kitata de bundes bobenga ba Tiffany Dangwe c'est moi qui ai fait ça ozo comprendre ngam na pesa ba pon wana mais bona relation te o botike la nga na ro zata $15 exact déjà orchestre le plus malheureux de ma vie. Je voulais pas le dire maintenant. L'obé on les lo. Partout dans les cas, ils ont un orchestre monté à cliquer ma netikuna. Donc. Ok, vraiment merci Marco Mopandisango. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Au pesa bambo témoin numéro contact na bato nyos ba sepela na Marco Mopandisango wana botiko Marco Mopandisango à répondre quand na ba question na biso
ba question ya biso ba réponse ezaki yeye. Merci déjà na invitation donc yamba ki biso. Merci na bana nyonso monde entier. Numéro bambote ya bat balingara. Déjà ba public qui a bien affilé le lève du maître ba ebake l'élève du maître Alto déjà nzembo coronavirus sur le plateforme, il y a téléchargement na YouTube, na chaîne locale à Pezo les cas déjà, bah toi consommant et puis bah tu vas sokola maboko, bah sokola pena maboko, bah se protéger, bah éviter bambota maboko, au moins les autres kutani bisous zate po et toujours respecter bah règles d'hygiène au OMS APC. Ba tout nyonso ya mukili lelo donc toza frappé na pandémie oyo ezotere donc il ba te belé li ba Loris la congolaise malolo depuis Paris donc toza de cœur na famille biologique et puis donc ba tout ba ebake malade ezali ba sokola maboko ba se protéger des pères qui tombent na filo bim album batumusu bazalate et déranger biso mo lelo ba ve Adrien Moki a dit déjà ba kei boem azana libanga na album makufi na coronavirus donc tout s'est protégé, tout c'est la positionnement et il y a des volumes et donc tout a été arrêté, bah répétition, bah événement tout au Kataki jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel ordre pour nous reprendre l'activité. Mais bah tout va contacter Marco Mopandi Sango, ils peuvent déjà contacter les 082 350 93 00 82 350 93 00 ou sur Facebook Marco Mopandi Sango, Instagram Marco Mopandi Sango tout solo là. Concernant l'album, il y a le lève du maître bien affilé, positionnement où il est disponible dans moins de mai si tout va bien. Et puis bah tu vas comprendre, au moins les lots. On a besoin que tout ça la musique du peuple. On fait pas la musique pour soi-même. De yo mo vandi mais public ne fait l'oba. Nous sommes déjà à la fin de cette émission hein. Je dis merci à mon caméraman Babi Osé Mini Énergie, caméraman du moment, caméraman du cœur. Zana si ça monnaie couper sa beauté. Caméraman du cœur hein Babi mélange à Osé na Joyce na terrain ça vraiment te ya kaka. Bien, merci à toi, Osé Mine, pose à la toujours. Merci à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen madame, maman Micheline. Comprenez que Tozaki le long à ma tété, na base à bin affilé, tu solo, la binomo Monica déjà, Félix Keto na ma tété. Merci na binono Sobolinga Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazara toujours, Anaka pour nos Sam Sananga. Quand on est Sarabino YouTube, eza poubelle té, c'est ça peut YouTube, GT, Sam Sana pour bas c'est pelana. Merci, bisous. Marco, moi, Bamboto Baksa. Ma pessimbote na Blanchard de là, ma tete bomoko. Pas tout bilé, les molobelabine affilé na ma tete. Na moni, Seda formol, maître formol, Seda. Ma pessimbote. Bilafu Adjuma Bilafu. Donc, on y a sentir na ngai, na moni, Christine Ambache, na moni, maman, na Jamesy, na moni, maître Siroulo, Enoch Mat, boss Lukwamusu. Hein, boss mbote belé na pesi mbote na Idriss 12 balles et puis na Moïse Bassende wana ya ba sentir na ngai maître chinois pe na pesi mbote et puis na pesi mes condoléances na vie ya petit na ngai ya Willy Moucheni Koda Mboka to perdre Loris la congolaise depuis Paris en tout cas nité mezole la puis ba sincère condoléances na ngai na famille ya Adrien Mukia Diliko Fiambongo boss auto tikabiso. Donc, là, on a Pessimbote na Lila Lissi qui belle hollandaise. Lila Lissi qui la femme de quelqu'un. Place Wali, Bambote Belé. Na Pessimbote na Kitata de Bundes. Hein? Donc, il y a la master na Bobenga na bino été. Na Pessimbote. Merci. Na Pessimbote na Serkat Adams. Na Pessimbote na Dombouila de Bundes. Vient na ngai Anto. Donc, après ça, on va conseil trop. Na Pessimbote na Yves Nsiloulou. CG na Bisso. Il y a Dertin, ça, sa directeur en marketing na Bisso. Et puis, Batutu Balinga ngai. Marco Mopandi Sango na bino yeyo. Tatiana Gucci. Le cœur de quelqu'un. Mbote Belé. Arnaud Wambi. Rossi Bluetooth, Général Toubi Tango Fort, Iris Obama, la lumière du pays. Merci.